Les biso ba petit fali to ya média pour na kofinga batuté soki to TV to ya pour na koloba ya koloba ba argument o to anango ya kolobela ba concert o to anango avant mutu moko finga fali na fena memele ba argument là c'est que to na ba concert ebele to beta to na ba disque d'or to na ba biloko minene o to sala bamoni fere totanga bamoni fere gola ayeli biso mutuka babi fere ayena mutuka oya uto somba akoti songo pe na kati avion ewe ona ba golwa to boite soko somi mutuka parce que lelo mundele a développement makambu ebele to yebi biso nyonso bato ba millionnaire bato bakana la ba joueur ba ministre to mona ba Davido ba Beyoncé to mona ba ministre belé soka kei ko soma Rox to mona akoti na usine ya Rox asomika basali papier to moni ba cacher maramutuke tangu tozo beta na internet to moni bina ki to beta sombi mutuka Rox sko Rox o ya uto somba to uti ko beta na internet ka sikoyo aba ndeko nanga na beti na page ya Rox quel est le musicien congolais il y a 2025 oyo asombi mutuka fere azate il va faire mais niveau mbongo na ye asombi mutuka ya cop na ye nango bo comme ça débat nini fala soma la mogini et matin vion eye bana exception ba papier ba document oh mbongo ya futi na avion bana exception mbongo ya sombeli mutuka wana na ile so na media avant bino boya kofinga fali avant bino boya ko critiquer fali c'est simple ngala sengi na ba golwa avant boya ko ganga Rox boya biso pa faire Alex Sabino document ya signature ya papier montant ya mbongo parce que montant ya mutuka ya fali to mona ki ba réseaux sociaux to mona ki partout montant ya mutuka o ya futela ki avion ti ya Kinshasa to moni ya faire ezate to tika de bako to tika bana kionat boni ngara bo se penisa faire eza mabe bo courager faire appeler ta musique ala banze monaye à l'orchestre a bête musique a gagné mbongo conquérant fait les affalités aluka ba rebo aluka ba fabgaz aluka ba inosbi aluka ba dépris falaza niveau est-ce que tout cela bien boana tembe devant wana bokota bobeta après bo commenter na C boya la biso de preuve ton nima oyo bosali pour fallait le cas niveau d'étape wana ale seul musicien congolais lelo ana mutuka o azana mituka o ya cher ya na ngona Congo o musicien congolais mo kana ngote ngabuna kaisa ige fere asomeli biso mutuka o na Congo exacte nzonga ne Rox fallait asomango azala nango ça veut dire que eza eloko to so sona ya kofia lobio wera yembaki na nzemo na ye tolingana tosalisana atangaki banzemo ya batutu ye mpe esalaki ye bien asepelaki ke ye mpe ainvite Kofi ainvite Weranson ndeti na part na nga tokotia d'abord Kofi Olomide bokoyoka mamba lobi mpe tokotia réponse ya le roi de la forêt et tant que biso ba petit a fallu ba soda a fallu pour par la main d'or 15 avec fallu pour par la monde la musique o to yebi makama musique o ndenge fonctionnera to yebi mama musique o ndenge tambolaka to yebi vena Kofi Olomide nenga ayaka lokola mwana malamu ayaka lokola mwana malamu na sima nango akomaka kotombola mama papu tomona ngo asala ngo pa fe na biso papa Wemba ndenge akenda kobomba Kikestere Menea aluka Kikestere Menea basala album pona album wala bashinga papa Wemba Kikestere Menea boya yakenda ko profiter pa papa Wemba mamona malamu nde basala wake up amela papa Wemba mbongo album ya wake up lelo
pour na Kofi Olomide pour azala bien na vie na ye atambola bien il fallait ake na tombe na papa Wemba senga pardon azongisa mbongo album ya Wake Up oyo amela papa Wemba chaîne Nabiso ya Sika ya 2024 eloko Sika kosa leka TV nde makambo en direct de Paris, je le confirme. Émission Nabiso ya Sika kosa leka TV, vous aurez toutes les informations, toutes les actualités. Il y a artistes nyonso, il y a domaine confondu, théâtre, musique, sculpture, décoration. Nyonso, je vous confirme déjà que moi je me suis abonné. Abonnez-vous massivement, les amis de Floridon. Check. Yes. Ici c'est Horizon Solo, Mélodie à Congo, Misapi Soin. Ce beau livre vraiment beau avoir programme. Il y a solo. Pour s'abonner massivement à pour ça les TV. Ah bah pour ça ah n'est la réalité dans la kawa ma solo les cacao. L'information vraiment est vraie la source. Beaucoup d'enfants qui aiment Mapuya, il y a madame qui top, il y a très à l'aise. Comprendre pour ça les TV. S'abonnez-vous massivement dans la Horizon Solo déjà hier. Et bon aux amis. Bonjour, bonsoir na Héros. Borotala émission ya Kitoro boye place bolingara bozwa actualité et musique. Vous comprendre que bomoni il peut pas la mettre dans ngamoko na plateau parce que lelo na baki na ozala ngamoko poto beta ba détail ya makambo poto sola na bino na Kosa Leka TV et la chaîne na bino bo s'abonner, bo partager, bo commenter et ça la biso bien makasi sur le niveau de formation il y a papou il y a fallu pour pas Cap la merveille marabio soit el pipe de olo el pichichi el campio el fantastique hermosissimo les trois faras les aigles borozwango na Kosa Leka TV bolobaki la main d'or to moni papa ke Dubaï mais la main yo ke Dubaï te la main d'or to moni niveau bayambeli fali na Dubaï non loko la bayambaki mona ya Nzambe yango moto yo kosola na bino ba warrior to lakisa ba ke biso to ra partout to ra moni mobimbo kuta warrior aza okuta warrior commenter partager na Kosa Leka TV lelo na meme bino basango ya concert to nango lelo na kati ya Dubaï to bisaki bino ke fali pour paza guide ya ba ministère congolais yaza l'unique et le seul numéro 1 oyo ke soko yoki fali te il fallait obéir la malaria soko yoki fali te faut obéir la mutu soko yoki fali te il fallait sumbata diarrhée il fallait yokaka aigle fali popa lelo un victime bongo eza bongo na kati ya Dubaï parce que to wana concert moko ya munene oyo eza na kati ya Dubaï concert wana tozobetango lelo ekozala bongo na pokwa place ba millionnaire bato ya mbongo balobi te tokotika bongo te towana besoin fali pupa oyo yembela biso bamede towana besoin tobina DCC towana besoin toyoka baorgazi towana besoin toyoka bakadena towana besoin toyoka baalbum ya formi 7 mobimba toyoka mpena banzembo ya kitoko yango moni ke un victime eza bongo na kati ya Dubaï likambo kokamwa oyo nayeli bino bomonaki baimage tokotiela bino baimage bomona arrivé ya mokonzi bomona arrivé ya mwana ya nkolo fali pupa eza na aéroport ya njili te eza aéroport mo ya matadi te eza aéroport mo meteo ya mboka mo ya Afrique te eza mboka ya mindele oyo balobaka munoko na bango baanglais na munoko na bango fali pupa kitaki bayambaki ye banzambala ezotekama na ndenge ya kosala te merci bongo na baorganisateur nyonso oyo baorganizaki eloko wana na producteur na biso oyo atiaki chiko na ye parce que mpona kobengisa fali pupa na un victime baya mpena na mboka moko ya kobeta concert obimisi mbongo no ebele mpo ozongisa mbongo ebele esengi kaka ya kobengisaka fali nde moto akokomisa millionnaire parce que baproducteur aleo bacomprendre ke mpo bakoma so bamillionnaire mpo bakoma so bamilliardaire il fallait babanda kobetisa nde fali ipupa Cap la merveille
merci na ba organisateur o ba organiser le wana merci na Fally Ipupa o ya ko sepesa bango eloko pena ya étonné nga vraiment parce que conférence et salamaki oyo batunaki Fally ba question Fally Ipupa répondaki bango mais biso ba petit Fally to ya média pour na kofinga batu te soki to TV to ya pour na koloba ya koloba ba argument o to anango ya kolobela ba concert o to anango avant mutu moko afinga Fally nga fena memele ba argument mais c'est que toana ba concert ebele to beta toana ba disque d'or toana ba biloko minene o to sala tant yo ni ko finga Fally oyo osala analyse ya ko critiquer Fally oyo la Fally beta concert po yo sala osala wa analyse ya ko finga Fally po Fally oyembaka bien Fally olataka bien Fally osala makamnyo soka kitoko siko ba artiste musicien na bino o bino bo soi-disant bolingaka bo comparer na Fally ana ba disque te ana ba trophée te ana ba sala minene na beti te aza pe bazo invité te est-ce que to ok bien to sola vraiment parce que faire to sola na bino parce que trop c'est trop parce que trop mona mutu mo balati ne kilote na ye alati ne lamba na ye aoyaka ofinga Fally jomo bavani na la plateau ana marabolo bate aoyaka ko critiquer Fally mais Fally ozo critiquer un album oyo banda bimisa album yaka na succès ana banzembo oyo aobeta na ba mama na ba papa na ba toba na ba bana mike soko tche micro na balabala oye melo mede dès que vous s'abonnez vraiment ça la biso bien et la pesi mbote bongo na Lionel Messi Marata Marero le millionnaire puissant et Mutambongo Bako Sarayete Guy Basket double continent double brassard mon grand frère propre et na pesi yo bambote biso ozali et concert ya Léon na pourquoi na limi penana ya ko zongisa mo bandeko oyo basali ma analyse restaurant au Bomonaki na salle au Bomonaki ils ont des choses différentes les restaurants wana parce que moni producteur abimisi mbongo na yi producteur abimisi mbongo na yi ya ebele pour avec sa musicien ou aza star ou aza numéro 1 ou aza guide ya ba musicien congolais atali que musicien wana tellement aza star aza vedette tellement aza icône aza baobab il fallait ayambaye na place moko spécial na place moko asala dîner spécial nde omona ke akendaki kokanga restaurant eza na kati ya Dubai restaurant na mingi bato bakota yango ezaka bato baka na mbongo alobaki avant concert il fallait bayamba nanu un victime mobimba bayamba pena bokonzi ya biso bebi badiata basule kauka bakokodila sopera bakisi njora fallait bayamba bamisien na biso badanseuse na biso bayamba ye moko guide Fally Ipupa nde bakoyambela bao na restaurant wana mpo balia nanu mpo bamela mwana jus parce que biso tomelaka masanga te tomelaka mwa jus tolie tosololi après wana lelo nde na pokwa concert nde ezobeta bokomona concert ozala canal mpe balibane na bendie bakolo mboka balobi ke basepeli mingi ya kobengisa artiste Fally Ipupa aya kobeta na Dubai parce que aza saint eloko wana marke nga yango na ngino sala no analyse bino boyaka koloba boyaka koganga boyaka kofinga bato na batelevizio mais bato bayebi nzambe bato bayebi nkolo bato basololaka na nkolo parce que biso toa bata basumu bango baka na lisumu te babi babengisi Fally parce que Fally aya kobeta na Dubai parce que Fally azali saint wana tosala analyse mwa moke totata mwa carré moko boye ya kosolola pourquoi baposer balobi batuni bango question et pas bajournaliste bobengisi Fally pourquoi babi tobengisi Fally parce que aza na succès parce que banzembo ne toyokaka yango parce que biso tolingaka Fally parce que Fally aza saint ça veut dire Fally Ipupa ndenge azala wana abimaka na danseuse te jamais oyoka ye akanga badanseuse na bachambre jamais oyoka Fally Ipupa
azwa mwana musala komisa mwasa ndako jamais oka fali pupa asala bosoto jamais. Félicitations na bango, félicitations na fali pupa mutu na vie il fallait kotambola mabongo mwana mobali koyela pressé ke tango za na musala oyo lingaka musala wana tiaka ba principe et tiaka ba principe po nzamba pambola okeka liboso lelo omoni fali pupa za guide wa ministère congolais, notre papa, notre star, notre guide. Oh lelo aza saint balobi bato baza na kati ya Dubai bakolo Dubai mindela Dubai babi fala aza saint parce que tobeti parce que amela masanga te amela biamba te abimala badanses te azwa jamais mwana musala mo bakomise mwasi na pala salango te. Merci na fali pupa tous les warriors et toala janvier bafana ala kati ya Dubai bakisi njora toala ba papa leka ba malka ala kati ya Dubai et bayagi basket baleli babila medo ok Dubai te tourner Dubai te parce que tozalaki na matanga oyo ezaki ya famille to faire de leka papa eliaki biso mwa makambo ebele ngamo na ina problème ndenge ezalaka toke Dubai te mais concert ya Ngola na concert ya Ngola na indépendance ya Luanda bokomona na ozala bongo tokozala na masamba débat na ozala wana concert ya Brazzaville après tokovoyager tokozala bongo na concert ya Ngola après Ngola tokobeta mombange na concert parce que Luanda ezozela nde fali parce que babenga fali aza américain baningi bayoka siko mede baningi bayoka album Formi 7 tokozala na kati ya Luanda bawarrior ya Ngola mobimba. Merci na ba réunion bozo sala, merci na ba image bozo tinda tokobana kochango na ba émission ba programme na bino ba soirée ba programme ba réunion tokobana kolobela ngo pe ba warrior ya Kinshasa baza ko organiser mobange na ba barbecue soirée marche date robima calamité tokopesa to est-ce que marambo est très important oloba babila meda so lobité ya mabe tokoloba bamoni fere totanga bamoni fere gola ayeli biso mutuka babi fere ayena mutuka oyo auto somba akoti songo pe na kati avion ewe wana bagolwa toboyi te soko somi mutuka parce que lelo mundele adéveloppement makambo ebele toyebi biso nyonso bato baba millionnaire bato bakala la ba joueur ba ministère to mona ba Davido ba Biense to mona ba ministère belé soka kei ko soma Rox to mona akoti na usine ya Rox asomika basali papier to moni ba cacher maramutuke tangu tozo beta na internet to moni bena ki to beta quel est le ministère congolais sko Rox o ya uto somba touti kobeta na internet ka sikoyo awa ndeko nanga na beti na page ya Rox que quel est le ministère congolais il y a 2025 oyo asombi mutuka fere azate elingi kolakisa biso boye fere asombi mutuka wana na occasion epa ya mutu ça veut dire que mutu azalaki na Rox fere asombi yango na occasion epa na ye afuti mbongo na ye batiango na avion pe na euti France te euti mboka na biso moko ya Afrique awa kombe kininga euti na France te tosala débat te eye na avion na France te parce que na avion nini avion na biso nini eko rappelenge kimi ya France Air France te euti na Air France te. Pourquoi tu vois ça va débat et biso to ba congolais amicien to bien sûr amicien ana banze monaye ana album naye ana makam naye mais asombi mutuka wana ça veut dire bato bana tembe ba meloma na bonne musique bino bwana tembe bokota na page ya Rox bobeta 2025 quel est le ministère congolais oyo asombi faire azate ça veut dire faire asombi mutuka na code de bango na ba Verambo na ba Kofi ba ndenge moko na ba Kofi na collègue na Kofi ndenge moko surtout mutu sala bien te ndenge moko de ba soma mituka na cop da somi mituka na cop aye nango po alakisa batu non osomi mituka na mbongo na niveau ya mbongo na yo
niveau ya mbongo na yo nde osombaki mituka wana niveau mbongo afere eza niveau fere ya niveau fere na niveau mbongo na ye asombi mituka ya cope nde aye nango bokomisa odeba nini falasoma na mogini emati avion eye balakisa biso bapapier badocument oyo mbongo oyo afuti na avion balakisa biso mbongo oyo asombeli mutuka wana bayela biso na media avant bino boya kofinga fali avant bino boya kokritike fali eza simple nga nasengi na bagolwa avant boya koganga rox boyela biso bafere alakisa bino document ya signature ya papier montant ya mbongo parce que montant ya mutuka ya fali tomonaki yango na réseaux sociaux tomonaki yango partout montant ya mutuka oyo afutelaki avion ti ya Kinshasa tomoni ya fere eza te totika debako totika banokiona ti bolingaka bosepelisa fere eza mabe bocourage fere abeta musique ala banzembo na ye ala orchestre ne abeta musique aganye mbongo conquérant ya fere eza fali te aluka barebo aluka bafabgaz aluka bainos b aluka badepris fala aza niveau est ce que tosola bien bowana tembe devant yango wana bokota bobeta après bokomante na se boyela biso bepreuve tonima oyo bosali bofali aleka baniveau baetape wana alesali musicien congolais lelo aza na mutuka oyo aza na mituka oyo ya chere aya nango na congo oyo musicien congolais moko aya nango te ngangu nakanisaki ke fere asombeli biso mutuka oyo na congo eza te nzongane rox fali asombango azala nango ça veut dire que eza eloko tokoswanela te efalaka na mutuka oyo soki aotambola nango congo mobimba balike fali mutu aza na kati wana fali atongi ndako eza na sancerre na biso na kota palais ya prince na biso naomona lokwa nani kati ya Hollywood naomona lokwa na kati ya ndako ya Michael Jackson palais ya na sancerre et quel ascenseur basancerre mpe ya différent quel ascenseur bino baministère congolais voilà bandako na bino ya étage ifale bomataka baescalier bakolo awa yebimaka bakwanga eyeso ya bino ta epai ya fali fala opesa bino kaka badevoir toaka na badevoir toopesa bino baministère congolais bobeta nao bosala effort bosala baalbum esala succès ekotela bino mbongo na place bobetaka musike ya ofele bozolesaka musique est-ce que toke bien odile manzaka CPI est-ce que toke bien les frères conseil na opesa ye sala effort otiki na omilinga sala effort ya kochange bureau sala effort ya kosalaka album banzembo ya bien musique elesa yo na place olesaka musique debe katani parce que biso osalaka débat te parce que toana Lamborghini yango wana eya na Kinshasa mise congolais moko wana yango te totongi ndako yango wana ndako oyo eza bamillion oyo eza na sincere oyo ke tokolobela yango ku te tokataka ya badeba wana tosolola yango mpenza te tosolola yango te mama mituka wana tokotiela bino boomona tokotiela bino mituka na bino ndenge ye mpo bomona yango totiela bino na image oyo ya biso ndenge eyaki eza ndenge moko te debo conquérant ya fali na Congo azalaka te fali azala na conquérant te bino na bino bobundana bosala mambo ya bino ndenge esalaka troisième sujet toobeta Koffi Olomide alobi a invité le roi de la forêt na concert na ye wera sona ya Koffi alobi o wera yembaki na nzembo na ye tolingana tosalisana atangaki banzembo ya batutu ye mpe esalaki ye bien asepelaki ke ye mpe ainvité Koffi ainvité Weranson ndeti na part na nga tokotia d'abord Koffi Olomide bokoyoka mambo alobi mpe tokotia réponse ya le roi de la forêt etant que biso bapeti ya fali basoda ya fali pupa la main d'or 15 avec fali pupa na monde ya musique oyo toyebi makambo ya musique oyo ndenge fonctionnaka toyebi makambo ya musique oyo ndenge etambolaka toyebi via na Koffi Olomide ndenge ayaka lokola mwana malamu
ayaka lokwa mwa malamu na nsima nango akomaka kotombola mama papu tomona ngo asala ngo epafe na biso papa Wemba ndenge akenda kobomba Kikester Menea aluka Kikester Menea basala album mpona album wana bafinga papa Wemba Kikester Menea boya ye akenda koprofite pa papa Wemba mamona malamu nde basala wake up amela papa Wemba mbongo album ya wake up lelo mpona Koffi Olomide mpo azala bien na vie na ye atambola bien il fallait akenda tombe na papa Wemba asenga pardon azongisa mbongo album ya wake up oyo amela papa Wemba mpe ngai nazosenga bongo na kosenga sincèrement nde naosenga na le roi de la forêt Igwe naosenga bongo na Mampata mama Pasteur naosenga bongo na Odile Manzaka CPI Condon 13 Werason aza na bacalendrier ebele aa na baconcert ebele aa na tante 20 toboyi bainvitation ya Tindika Chakal toboyi invitation moko boye mutu moko basila na ye succès mutu moko boye aa na problème ya babenga banene de problème de mental okutana na ye bosala na ye ke oke concert na ye asila déjà aa na besoin ka topesa actualité mais topesa actualité te topesa te wera opesa actualité te wera ofule te okopane le roi de la forêt ofule te okopane nga le roi de la forêt ofule te de Koffi Olomide ezala pena na kwe na yo kendaka bavoyage na yo kokenda kofibisaka mwasi na yo babombo kendaka bavoyage na yo kokenda kosala bamarketing na yo ya babizu na yo parce que wera so akoya na oconcerne te parce que otikali yo moko mpo obebisa combien bamise yo Koffi obebisa bamise combien ya kala oyo yo obebana na bango obotola bango bambongo oskoka bango bambongo baproducteur kuta obeta bango invitation na yo cameraman nanga so pena oza zwanga pena ndina ofuka ba 20 na monanga nasengi pena na 20 le roi de la forêt nasengi na Mampata le roi de la forêt nasengi na Mampata kanga mobali na yo eza envoûtement akende invitation wana te de wana zaleka mpo atoyebisa nasengaka na 20 parce que Werason oza le roi de la forêt nano olala danseuse te nano okanga badanseuse na bachambre te nano ozwa mwana mosala te mpo okomisa ye mwasi na yo ya ndako osala yango te ozalaka na ma Pasteur Mampata okompanenga ça veut dire que le roi de la forêt wana eza kaka demande oyo tosengi Werason Igwe de la forêt namoni grand frère nanga propre directeur Mombili Matiti moyaya famille Matiti mombaba Beni Matiti ya Pasteur et Patricie Matiti Micho Matiti le grand joueur oyo baabongo dimanche ya lobi mobange na match oyo ebetama mobange na match oyo ezobetama bongo na terrain ya centre place wana tokozala bona badidier Lacoste biso nyonso bamicho Matiti biso nyonso baprete tokozala wana Polistar ye pena président bawarrior ya Momele nde bawarrior nyonso bakala Momele commune ya Limete funa mobimba président na bango ye wana napesi mota tro e ta nde topesi pena makambo yango ndenge tozopesela bana wenge boyebi bien Fally Ipupa aloba déjà na carrière na ye alanda balokolo ya bavie na biso Werason na bajibe mpiana yango omoni ke lelo bato ebele na monde barespectaka Fally parce que Fally aza saint toyokana mabe te parce que jamais toomona jomo balamukani na ntongo alukela baproblème olamukaka na ntongo boyoka papa mwa mokolo abeti danseuse mbata na masoko olamukaka na ntongo oyoka papa mwa mokolo anyati danseuse na lokolo olamukaka na ntongo papa moko boye o danseuse moko kuna bio alieke tomate kuna asufria nyoko lie mokongo esali epasi mpe mingimingi badanseuse na ye boremarke babanda kobina babisu babala ti lelo badivorsa babala ezoya te mpo baza na bampoka fe boluka basala nzambe badanseuse nyonso oyo ve pena leka na bino bokende pena koluka basali ya nzambe bwana mpoka mpo mibalo baobala bino baodivorse mpe mpo bamonaka esprit na ye le roi de la forêt message na ngai eleki epai ya bana wenge musique ya maison mais ingénieur Noël ocomprendre ti maître ninza
message na nga na pesi message na nga ngwana vie wana yaka lowa mutema malamu bomona yimele a concert akoni molili to comprendre déjà nzambe na musique oyo vie wana amemela biso fallait aza conquérant no te kofi fallait kotikala kozala conquérant na te conquérant eza sindi conquérant eza rebo conquérant ezali bafere conquérant eza barobinio fallait kozala conquérant na yo te fallait azala na problème na yo te bokoraboraki na fallait azalaki na talent la te asali album jeune moko boye azanga na bandala ayembaka bien abinaka bien basala album baosala marketing na bango oyoki otali obi bomemelanga fali atikala ko jamais kozwa makolo na ye koluka mosala na quartier la te atikala koya te yo moko otinda bato opesa bato bamituka na yo bakenda kozwa fali aye ayembi danger okabwani mpe azala le seul musicien oyo akota na orchestre asali ata vocalité ayemba te omatisa ye avion. Ça veut dire que au trouver déjà génie pe danger okondimate tobeta mpe masolo akala ngo peti tosolola tobeta obenga ye le transfert le plus cher en elka totyela yo na baimage lelo mpena régi na nga baza wana bakomontele nga obenga ye le transfert le plus cher en elka c'était Fally wana muto a le transfert le plus cher te wana muto oleka Fally te parce que yo moko wasobi wala bana tout a tolo na bana na yo wana bana no bimé ebele tibalembe pa na oti bamisi bele baleki na quartier la te pa na oti ebele pourquoi ça la na bango te kanga mape na bango te bikamuni na Fally fala salon nini azwa nini ya yo est-ce que fala zana nyongo na yo ana nyongo no te bosina konto esili bokabo wana papa muto asa carrière na soki Fally azalaka na quartier la te musique à Congo ekufa soki Fally azalaka koyemba kaka na yo musique à Congo ekufa elingi ezala oyo ya lelo te Fally memeli biso makambo ya sika to banotala kaka bastar na Nigeria na États-Unis na France akeya paye car moins cher montre cher bilamba cher aotonga bandako aozwa badisque tonomonaka libana na Congo tomona te aozwa batrophée tonomonaka libana na Congo tomona te bazoinvite bango partout dans le monde tonomonaka libanda mais lelo Fally epupa ayeli biso ke tomoni benaki Fally bainvite mpe baopesa chicon Fally azala le seul musicien to na olukela bino baimage championnat ya France esili Paris esali soirée de gala Messi azobeta na Paris basali soirée de gala bainvité spécial oyo babengisa Fally aza na kati bango na bamessi na bajoueur tout ya Paris na bango azwa combien cachet ya Fally ezala combien parce que mutu abongoli oya ovandi na plateau bonobo ya Fally yo kofi otala no Messi na TV frère otala Messi na TV mais Fally azala na Messi afara na soirée de gala na bambape na bango tout baala kati tala mutu pasa memi biso so botangela biso musicien moko ya Congo équipe moko monene ya monde bainvite musicien moko ya Congo aza na bajoueur ya bongo mutu asala YouTube ka moko toloba YouTube oyo mutu asala YouTube ainvita Fally mpe apesa bamerci ebele toloba te David awuti okutana soirée na Davido tala nde Davido azoyamba ye baoyambala baosolola abenga ye aigle abi Fally aigle meilleur Davido tokoloba te mais boya mpe kodefendre boya te ye mpe asala boye nga mpe na biso bamufala asalaki batapi u tolembi bandi tolembi tona batrophée ebele Fally aobeta musique eza ta na ye sikisa Fally eza ti 2056 aza nanu kitoko eza makambo nyonso eza kolata eza koyemba eza to
wana image moso to tieli omona bobenga fali faux chanteur fala yebi musique te mais omona fali na studio ndenge azovanda aolakisa bamusicien kende boye sala boye bwaka boye mais ya bino tomona te mais pourquoi boyaka osala wana nde bagoya bazana baolingaka baozela concert à Dubaï ebetama mpo basala analyse apres babenga batiaki rideau bayembi bien te bokonena papa oyembela bino mede oh mede pardon boyoka mawa mama chéri ayemba osanti na romantique osanti ke jomobe bauti boya yemba yokika fa yokika mede pasa bolingo esili jomo bala problème ya bolingo nayoyika banzemba fali pasa bolingo evide yozoyemba nzembo osukolanga na champagne opangusanga na litoi oza lisala soso na ngai ya butu yango ni femme de nuit obe mari de nuit oza femme de nuit o mari de nuit oyo lolota bongo non merci na fali pupa guide ya bamisien congolais star ya bamisien congolais légende parce que Kofi Adaza légende tolele bominga Adaza légende tofandi bo Kofi alobi ale légende te sona batu to le ka te na porte parole basuba na mbeto wana dabaka ba makwanza la mama peka au moins porte parole tala mino solo asomba dodora moi 2000 fois pomper pour acquérir ça l'émission porte parole mo bo so ko tala place à l'aller là au moins na ye ana ndako bien te famille bien te au kota porte parole karo kuta ndako bana ngote bana problème ya ba karo bana problème ya ba plasma bana problème non ya famille on va porter parole mo oui maman ba bote na para juma bakata yi muchopo na mbeli oza kindoki oya sko yo finga fali bino wa porter parole ya bino wa porter parole Kofi ndenge na ba journaliste bono sale ba interview wana na poto bino tu ba journaliste wana bo ima yele te mutazolo ba aza légende te abi akomi mythe est-ce que mythe wana bokon banina est-ce que signification ya mythe est-ce que amelaki noa oba amelaki whisky oba bosanaki mpo alobaka ntango ebele na poto kotanga yango mpa akumisa biso kotanga tomona mpe badiplome ao mpe te mundele asina alakisa biso eza te mythe yalokola moni bapapa wemba na bamisike oyo basali na makambo to basali ya minene ntango akufi nde tobenga ye mythe so ntango yo oza vivant ozobenga ma mythe se kokomi mort vivant ya partir lelo tokobobenga Kofi mort vivant mythe mort vivant parce que oza en vie tokobenga mort vivant tobenga yo bongo lokola ba Michael Jackson basala ebele na monde ntango akufi babengi ye mythe bino pena bozalaka na poto bajournaliste ya poto boloba mpe botanga ntango yazo baza mpe legende ntango baza mythe bino mpe bozwa yango bondimi yango mythe mais mokota boverfire mythe ça veut dire quoi mythe eza bato basali ebele na musique même ata bato bastar oyo basali na bafilme etalami na bamonde ntango akufi babenge mythe misika yango tookenda okaa boye esimbi te apres boya bowana ofinga bato na batelevizio wana bokangami kaka fali bofingi ye wana siko bovandi bofingi fali te ava boya kofinga fali bokenda obokisa bamapoile na bino basasamba ezala très propre ntango oya ofinga fali monoko no ezala nano na solo te omona mwana mobali ti lelo age ya lelo porte parole ya orchestre ya Kofi obe ya fere na age na lelo osomba persoda ya magazine ya 1000 francs oza ndoki baninga baoluka bapersoda oyo baotela ya bavip oyo ezotraite ya 1000 ozaka na bamagazine oyo etelama 1000 francs na bronze ya 500 ya makasi ozonika kaka makili ezobima apres oyo wana so ovandi na te bwana ofinga fali oluka nano te artiste na bongisa na oyo bwana na bafamille oyo benanu deyana bien te bwana na famille oyo benanu booluka na solution nanu ya kolia booluka solution nanu ya kolata luka na mbongo mpona famille na yo eza bien nde nasengi mpena na bawarrior bosabone
vous partagez, vous commentez. Opina Ipupa la main d'or soda ya aigle ya Fally Ipupa. De ngana défendre ka Fally général Etumba. Général Etumba na défendre ka Papou. Star nanga, vie nanga, patron nanga. De so simbi logo, s'attendre na oya. Logo nanga za Fally Ipupa. Logo nanga za Nana Ketchup bafana mami. So mekika ko toucher mami Nana Ketchup. Tala ofingaki na yo, olobaki na yo, mais ntango bakoyelo kaka analyse ya moke okolapa na vie na yo, okolapa nde na lapsa bato na internet, okolapa logo na nge eza un victime. Yaka kobeta masolo ya artiste na yo, yaka bolobela makambo ya artiste na yo. De biso toza baconseil na babraza, toza baconseil na Angola, toza baconseil na France, toza baconseil na États-Unis, toza batala bacontre ebele toza nango. Oyo deya tozwa bachicon badate eza mpe tobeta ngo na ndenge normal mpena so tovandi tozwi baartiste musicien ya Congo tovandisi bino po remercie mpe Fally soki 15 so 16 ango misiki ebetaka na poto te bozolelalela a bokobobetaka na bakermese lufu kermese ville mais Fally ye wana longoli bino molimo wana bondima mwana bato te bondima Fally te bondima mpe Aiglette elle campe du monde le petit elle musicimo 3 fois elle aigle bondima mpe mwana bato bondima ye star so oyoki Fally toyoka wapi tambola na babar nyonso ya Congo de bakobeta banzembo moko ya musicien Fally bakobete 40 po bato bayoka ye mingi bato mosusu bana akende mosala azwi mbongo te bayoki Fally ayebike Fally ayemba ti ayemba banzembo ndeko nanga lamuka kende mosala nde epesaka esengo la vie champagne ayemba jaloux eyaka conseil mpe na bandeko oyo batongaka bato Fally ayembela biso banzembo wana so omoni mutu mo baotonga yo kokende kotuna ye te kobunda na ye te aotonga yo parce que ayebiki wana étoile parce que yo oleki ye ezalaka bongo so omoni mpe mwasi moko baboyi yo koforce bolingo te kabwana na ye parce que mwasi na yo ya vie aoya yo mpe mobali so omoni ke kuna mwasi mpe esimbi te keye nango bongo esalaka bien tokomi pena na suka toshite deja topesi merci na bawarrior merci na batutu oyo balingaka biso merci bongo na papi kake la foudre ve na nga la pesi mote bongo merci ya kopesa mote bongo na Patrick Kisekedi avec fondation Kisekedi na pesi mote merci na notre président de la République Fachi Beton musala kitoko gouvernement na biso oyo ezosala musala kitoko tozosengaka na bakonzi ya la police bapapa na biso bagénéral bacolonel bacapitaine bino nyonso bakonzi ya biso ya la police boteyela biso mpe musala oyo parce que biso mpe toya bato ya média toyokaka mpe population elobaka boteyela biso musala oyo ya basusiate oyo eza bongo na bacommune basusiate oyo eza na bacommune boteyela biso wango parce que basoda ebele bakomi kotambola ngo na 12 ya batamboli 21 ya batamboli baokangaka bato baokangaka bajeune kobotola batelefone kobotola biloko surtout so ozwi momele ozwi makala ozwi kauka ozwi matonge ozwi yolo bileke population eza na kimia te de surtout bapolisia momele wana mpena bango mpena cope na bango de baolalisa bato te de omona mpenake moto azonga ndako 21 22 bakangi ye de bato moto avengi na baa bayokanga ye tosengana bino bakonzi basusete oyo botiela biso koma susete eza na veni me mwa susete moko euti na ngaba eyokanga bato ti kote oyo bakei na bato bakonzi na biso tosengi bino population ezodeklare bochange mpe botalela mpe biso tolembi kotambola moto aobanga euti bula na mbongo ne akomobanga na kozonga tolembi de merci na gouverneur de la ville
venanga na peso mbote musala kitoko ozo sala et merci bongo na peso mbote bongo na code mondial na peso mbote ya wuli to sola na WhatsApp kande zalaka li passa bambongo na kati ya Jobu na suka na moteur na pena il fallait que na la vidéo ya li passa bambongo na kati ya Jobu akati makambo ba benga ba patron ba benga ba millionnaire li passa bambongo na kati ya Jobu à côté li bango na ba héros tala ba pata héros ah non venanga félicitation millionnaire il passa bambongo na kati ya Jobu na pesi mbote et la pesi mbote bongo na Cardozo mis l'esprit na pesi mbote joyeux anniversaire bongo na Xil Pechanga motama elamu na yo artiste na biso sala théâtre bien pe to pesa cordon obito pesa ba mbote to pesa sunna ni mbote kuna Gelo Katende boss le tout puissant yepena muninga bongo ya aigle muninga ya fali topa Gelo Katende so kutane ozuba euro ozuba dollar et teka dolofi na peso bambote bisiko zali et Mera Mouteba, je te salue la belle, je te salue. Toi bon on a DJ Tiga et mère DJ Moumele ya commune alimité na espace ya Mama Kulu Toana et so continue à Moumele bimi fayala espace moi bien musique moi pas toujours ka fali et toi ba Wario ba Tony Wario poeza brésilien et toi la Wario la biso brésilien mobala kitoko ba Wario atondi a avance muso ba Wario ba ebele et jokes balabala et toi daralogie masalanga yebi masalanga pena ya logie pena masalanga ya tongo de tout ça ma mobele et toi pena masalanga o ba benni les puissants Tegra Dolozi Tega Dolozi na tout ça c'est ma bien parole faut ka ta place wana na yo kango bien parce que ye aza patron fait le yo kango bien bo ba excusez là to kaye et to bois quitter to robo sanaté parce que bon on va soutenir Arabiso Tegra Dolofi patron warrior ya solo ye pena na Canada ana vraiment na moka Canada masananga un vrai warrior ye pena za pena Tegra wana so na komeliera sikoyo 200 €, 300 € ye na chombo Tegra Dolofi mobali ya mundu mobali ya bien yo yebikaka kuna pena ba welo te kuna ko lukala pona famille ti famille na Kinshasa et masana nga suna komeli bo et transfert ya rambala moko code ya rambala moko et ça la bien Lionel Messi Marata Marero Lionel Messi le puissant mon papa voilà besoin sur ma moutou à 50 000 $, à 100 000 $, bon voilà besoin moutou on est à cher il y a besoin problème en mémoire numéro dans les awana benanga na rememo pa ya Lionel Messi na bosente opesa mote bongo na Christian Mondande mon ami mon frère le boss Christian Mondande na peso mote et na bosente opesa mote bongo na Aris Moné le boss Aris Moné moyaya pe na moni bongo et Nadèche mwasi ya mwini mwasa ngolo mwasi rotali bo tchara botete mofini wa basa yolo stani numéro 4 na kermesse ya Kamina boya ebele na stani numéro 4 bio kuna yala mara bio nyonso sena lamelo olamelo na deja olamelo o njombo o na deja olamba de whisky masanga malili stani numéro 4 de lobby dimanche vena ngai Jidol akobeta bongo na terrain Kamina to bengisi bino tout boya na terrain Kamina mais bon va na mingi na stade numéro 4 ndenge za merci na batutu balinganga merci na président vie de l'eau venanga ndeto solangi na WhatsApp sala bien président sai et ya Freddy Mbalo Sombo ba 18h to ku 55 il pa ya Ibraton Piana lelo samedi il pas obéta bongo na katia bandal Ibraton Piana meilleur chanteur merci na bino bo s'abonner bo partager bo commenter nde bo moninga bo monanga souté bo monanga photo papa na kiao
just keep me